patiemo. Moinga wakana patiemo. Ate kundi mapatiemo. Moyo patiemo. Tokio peki kolobango. Matondo bandeko balandi émission baindo bola muka mbote mabota mabino mbote na bandeko balanda kabiso kuna na eteni Angola mbote na bandeko nyonso bolanda kabiso na eteni ya Congo Brazzaville poninite bino banso bandeko ya diaspora oyo boyebi kolanda biso bongo na nzela ya internet tokolikia bodevine deja soko na fandi na cadre ye na zalaka penza tena mobianga minanga ya mikolo isone songi nzila fumukusu kiambo nzala mpanda na Angola représentant et chef spirituel ya centre Vuvam kasi lelo to lingaki ensemble biso na bino to solola pona maye tali bongo le 4 janvier tokoliki a été to landaki na baitando na internet pe lokola le 4 janvier zalaki bongo mokolo lisanga ya futuka fana pambu vidila elongo na bangunza bazalaki bongo na pèlerinage kobanda inkate na quartier Mfumuki Mbangu epa ikani makambo masalamaka mokolo mona ya le 4 janvier 1959 kasi tolobaka soko penza bilili bize biso tozalaka na tango mingi penza te ya kotia bongo ba commentaire kasi yambo tokota penza na sikisiki ya masolo mona soko bandeko ya régie tozali kobeta na bino kota moko tokenda na ino kotala esika kani bandeko bakomelaki esika kani lisanga futuka fana pambu vidila bakomelaki na bokambami ya nesongi nzila fumukusu kia munzala mpanda na Angola wana tozali bongo na stade Tata Raphael soko tozali kobeta kota moko na bino bandeko bozene tenya ya régie tokenda to découvrir maikani malekaki omokolo mona tolami.
matondo banso touti kolanda lolenge kani tozalelaki lolenge kani tosanganelaki yambo na stade Tata Raphaël. Pona nini tobandelaki wana po mokolo mona ya le 4 janvier 1959 kunande sika ebombaki masano ya ASV Club to Victoria à l'époque na Mikado. Esika kani bandongwanaki oyo injustice esalamaki po sima ba supporters babima baya koyeba to baya koyoka rapport ya likambo iye elingaki eleka bongo na place Imka sikawa kobima na biso boza komona deja na bilili wana toze kokenda nzila te kokoma bongo na Imka tokozonga lisusu muke na bandeko ya régie botala sikawa kokota na biso kokoma na biso na Imka pe kokota wana tokozonga pona ko commenter pokuna sikawa bokomona bayi politique bandeko na biso ya lisanga ya PPRD bangonde bazuya ki maloba nde sima na biso tokobima kasi lokola na ino tokomi kuna te botala nano kokota na biso na Imka pe moya circonstance ya bayi parti politique ya PPRD Tolanda. Tonto bandeko balandi toyebi ke image yeto tie ezala interprété te
tokolikia kouta na biso stade Tata Raphaël bomoni ba drapeau ya jaune oyo tokolikia boyebi banso eza ya PPRD kosangana bongo na molato ya lisanga ya futuka mfana pambu vidila topé na bangunza vert noir jaune to interprété te po mingi bisika tozwami tolingaka nesongi nzila sala makambo oyo eza kosepelisa mitema na biso to asala makambo oyo elingi biso esika mbebe ezali yango wana lisanga ya futuka mfana pambu vidila azalaki na ye mabongisi pèlerinage bango na bangunza bakotambola na basite historique na tina ya kolela po uta mokolo mona ya le 4 janvier 1959 milimo ya bato ekufaki baindo ngai na yo bakongolais tokufaka mokolo wana mondele abomaka moindo lokola soso ya kolia nde mokili ya molimo elakisaki nesongi ya nzila na bangunzo bango baza kokamba bakenda balela mokolo mona eza mokolo ezalaka négligé uta la nuit de temps to pesa bongo valeur na mokolo ya le 30 juin oyo ezalaki mokolo bakendeki kobina bakendeki kolata costume na cravate bafandaki na batable kolia komela babosani mama oyo abotaki le 30 juin babosani ke milimo ekufaki babosani ke moindo congolais mokolo wango akufaka lokola soso yango ezalaki etindo mokila molimo atalisaki na nesongi ya nzila bino na bangunza pe lisanga futuka mfana pambu vidila kokenda na basite historique na tina kosalaka losambo e lokola pona mbala ya yambo tomonaki pe bandeko ya i pouvoir to PPRD bazalaki na likanisi ya komeka kopesa mwa moke lokumu na mokolo mona po nini te tosangana pe totambola elongo ebalani na makanisi na biso ya yambo kotambola pona boleli pona kopesa lisusu lokumu na bayo bakendaka mokolo yango raison totambolaki inde ndenge bauti kolanda na bilili kolongwa na biso Tata Raphaël pe koya na imka maloba ipesami bongo na secrétaire général ya PPRD nde sima ya wana lokola biso tozalaki na objectif mosusu oyo esanganaki te to oyo ezalaki pe ya bango te na bango juste ezalaki marche nde totambolaki na bango ensemble te kokoma na imka sika kobima na imka nde sika mosala ya futuka fana pambu vidila eyebaki bongo na kobanda tobimaki wana tokei na lopango ya premier président ya République démocratique du Congo oyo ezalaki bongo je cite le président Kasavubu kuna epai kani bangunza basalaki losambo wana sika wa bokomona ke milulu esangisaki biso na bandeko na biso ya PPRD mimisukelaki na imka bango ezalaki juste kotambola na bango moke kolongwa Tata Raphaël esika ndembo ebetamaka mokolo yango koyia ti na imka esika kani mondele ya boyaka discours ya abako esalama mokolo wana tozalaki na maloba te kuna po ezalaki PPRD nde bazwaki maloba étant parti politique ingeta politique asalaki ya ye mosala etikalaki ya biso bayi spirituel tosala pe ya biso mosala nde nsima na biso ya kolongwa na imka esika kani baboyelaka discours ya bako mokolo mona tokendeki to tokatisaki kaka ngambo epai ya président Kasavubu ndako ya yambo pe bureau ya yambo ya premier président ya mboka na biso nde epai kani tokendeki bongo kosala losambo tokolikia lokoleze etando malembe kasi tokenda lisusu na bandeko na biso ya rogi soko tozeli kobeta nkota moko botiela biso lisusu image sima na biso ya kolongwa bongo na imka losambo ye bangunza bakendeki kosala pona kolela pona pasi ya mboka ye tolanda Vamos lá,
Matondo boti kolanda bilili yango mokweloba mosala oyo eza mosala ya kobundisa te po mokolo yango ntango mosusu bino bofandaki kasi botala nesongi ya nzela na bangunza tokotia commentaire mingi te po ntango mosusu bino bokanisaki yango te mpe bokotikala kokanisa te bomoni ezalaki bongo na ntina kolela mpo na pasi ya moto moyindo soko Kongo ekangolami Afrika ekokangolami donc nyonso ekobanda awa kolongwa na biso wana tobimaki lokola ezalaki pèlerinage ndenge tolobaki ne bandeli kotambola te na basite historique mpona kosalaka losambo nde tozwaki nzila tobimaki place ya Victoire c'est vrai lelo et comme place des artistes et sika kani batie bato ya mindule nyonso kaka pona ko distraire jeunesse congolaise tolekaki wana kutu tokolikia bokomona eza ya kolingama esika yango soko concert nde eze wana soko kermesse nde kosalama wana point d'interrogation kasi nzoka na mokolo ya le 4 janvier ezalaki mokolo yo place wana ntango babenga yango place ya victoire de l'indépendance ezalaki mokolo yo bato bakoma wana mpe na kati ya histoire batangisa bana ete babengaka esika oyo victoire mpo na nini eza victoire ya musique te eza victoire ya musique te kasi mpona kodestabilize mpona kobungisa lisolo na mokili place victoire de l'indépendance yango ekomi place ya mabina place des artistes nde tolekaki tokobaki te kokoma esika ya mese Blazampinto mondele oyo ayebaki kofongola mandoki na ye na nzoto ya baindo na nzoto ya yo congolais ndako oyo bokomona na bilili eza esika kani bango bafandaki na place ya lelo Mariano Foncobel Fond colonial belge wana nde esika ezalaki point de chute esika kani bokomona lisusu bangunza bakitaki na se mpe babetaki likofi na mabele koloba désormais lokola mokolo wana balelaka na tina boumbu esila désormais boumbu fu esila bisuka ya dendo il faut esila ba sous-vêtement ya tombola il faut esila bomengo tata mokeli bomengo nzambe atiaka na mabele oyo ezete po bakolo bomengo bademere bapauvre ezete po bakolo bomengo batikala milela libela na bomoi moto abotami te ake kokufa yebi tina na ye na mokili te tozonga lisusu neteni ya régie tokenda totala koya mpe kokoma na esika ya monsieur Blazampinto mpe losambo ya bangunza ndenge elekaki yambo tokozonga mpona koconclure manaka na biso ya mokolo malelo tolanda.
Nakoliki ete soki histoire babongolaka yango te mokolo mwa lelo mbeleza mokolo défilé ba honneur ezopesama na quartier oyo na eteni oyo po ete makambo ya bonsomi elekelaka awa mbele bafungola boulevard ya monene boulevard de l'indépendance mbele ezali awa mbele batia tribune nesika bakendeki kotia ata tribune ya cinquantenaire mbele batielaki yango awa pamba te ata cinquantenaire wana boyebi ezali cinquantenaire ya indépendance ntango tokokisi 50 ans ya indépendance nde bakei kotia nini tribune wana na boulevard triomphal nzoka nde na lolenge ya histoire ya masolo ya mboka mbele tribune wana ekozala awa ndako ya Brazzaville mbele ezali memorial bilenge bakoyaka ntango nyonso mbele bati monima ya Inconi evandi wana mbele na honneur ya Kumukimbangu na honneur ya indépendance quartier oyo mbele babalabala nyonso ezali ya chic tokoki koloba ke elingaki ezala commune oyo eleki bacommune nyonso na kitoko quartier oyo elingaki ezala quartier oyo eleki baquartier nyonso ya kisasa na kitoko mbele kutu bakonzi baye bayangelaka mbele babongisaka quartier oyo mpo nde ezala quartier ya bokonzi
par rapport ya ndenge Kalina ezali. Parce que Kalina na logique nango quartier to commune ya colonisation. Kasi awa nde esika commune ya indépendance ezali. Likambo te ata ndele. Histoire lokola bakundaka yango te, bazipaka yango te, na kobanza ete ata biso te, ata bana na biso, bana ya bana na biso mokolo moko bakolamusa masolo ya maemaleka bilembo ekozanga komona na te. Balongo nke bangunza nke yango wana biso netumba toza kobunda tolobi na milimo ya bakoko na biso pasi eleki. Matondo bandeko balandi tokomi penza ko benda bongo suka ya émission na biso ya mokolo mwalelo. Kasi tokolikia na bamituna na bino na nzela ya internet tomonaki tolingaki toloba na bino oyo bokomeli biso boza dessus na comportement selon kokoma na bino ya nesongi ya nzela kosangana na bandeko ya PPRD. Tokolikia na ba émission nyonso eleka tozwaka tango ya kolimbolela bino pene songi ya nzela alimbolela bino. Eza pasi ko demeurer opposant. Po lelo bakaboli moindo na deux camps. Soko ka kolobi bolamu ya pouvoir olia kimbongo. Soko ka kolobi bolamu ya pouvoir ozana sima ya pouvoir. Et également à côté ya pouvoir okoki komona te bien fait moko ya opposition. Soko moni bien fait ya opposition moko c'est kozana elle wana. Bokaboli ba elle pona nini. Peuple congolais tomboka ya Congo. Izana posa ya bokaboni wana. To posa ya congolais eze to simba na loboko poto mibimisa na pasi yezinge libiso. Soko réellement bino ba opposant boko limbisa tozana linote et pas ina bino. Kasi tokozwa tango ya koloba soko réellement bino ba opposant bozalaka na souci ya mboka yi. Le 4 janvier 1959 bato bakufaka bazalaka ni bato ya pouvoir ni bato ya el mosusu. Ezalaki peuple congolais. Kasi bino opposition totangi kombo na bino te bino nyonso tozwi bino en bloc. Mokolo wana ya le 4 janvier bolekisaki yango lolenge kani. Bosalaki ba séminaire. Bosalaki ba débat contradictoire na tina ko sosolisa lisusu jeunesse congolaise valeur to motuya ya mokolo wana. To bino bozwaki yango lokola date moko commémorative pour na pouvoir. To yebite biano bino bopesa. Pour mokolo wana lingaki za la pesengo pour na cause moko juste ata pour na mbala yambo to sangana. Pour bayo bakufaka le 4 janvier 1959 ezaka ka bakongo. Et to koloba kutu penza te ba militant ya bako. Pour ba militant ya bako déjà tant ba boyaka discours récemment na 10h ton avant midi bango bazonga ka président Kasavu bazongi pe ba militant bazongi kasi bayo yo bakufaka mingi baye ya masano baye ba utaka stade lelo tozana bandeko yo baza ba victime babungisa bandeko na bango na eteni wana tokolikia na mikoleza koya tokotela bino ben interview na bango baza ba peuple congolais bongo bino opposition mokolo wana bosalaki nini ponini te esika toyeki kokutela bandeko ya PPRD tokokai mpe kokuta drapeau mosusu ya bandeko ya opposition tokokai kokuta drapeau ya MLC tokokai kokuta drapeau ya INC tokokai kokuta badrapeau ya lolenge na lolenge mpona koloba ke malgré badivergence na biso kasi mokolo ya lelo eza mpona intérêt ya bakongolais. Et sa date commémorative kokanisa 57 ans depuis le 4 janvier 1959 jour pour jour te na 2016 57 ans baywana bakufa négligé abandonné kasi tokamwe toye wana tokuti kaka bandeko ya PPRD o ezaki likambo ezoko engagé Congo mobile République démocratique du Congo mobimba et bongo boko interpréter mabe pour également na bandeko na biso mosusu ya etumba lobiko alo poso moyindo
pèlerinage ezalaki ya vuva monte pèlerinage ezalaki ya nesongi ya nzela te bongo bino boyaki te poni po tolobaka divergence na biso soko ezala na makambo mosusu mais convergence ezala na tango eza na intérêt moko communautaire soko tokobenga yango ata bongo mpo na lobiko ya bato bino bandeko oyo mpe ya masanga mosusu boyaki te mpo nini falaki tokoma lisusu bainvitation boekufeli te tobengi bino na milulu soko tobengaki bino te tobengi bino sikawa na milulu ye tokosolola mpe kaka makambo yango le 10 ya sanza ye tozali ya janvier donc ya mobu oyo tozali l'esplanade ya stade de martyr boya ensemble na bino bandeko ya politique opposition to pouvoir soko majorité bino bolobaka bandeko na biso ya église de réveil c'est vrai depuis bobandi bozoi nanu tango ya ko réveiller bato te par contre bino penza nde bolalisi lisusu bato l'opium du peuple kasi mokolo wana bolongola nano ba fanatisme na biso toya tokutana le 10 janvier donc 2016 au tozali une esplanade ya stade de martyr na ngonga ya 9h30 wana nde tokosolola Congo touti wapi tokomi wapi pe toze kokenda wapi touti wapi tokomi wapi po tezo kokenda wapi bisuka ya dendo awa toboyi nano masolo oyo ya koyebisaka biso que na tango ya batata na biso na deuxième république te biso tozwaki tango ya kogoute deuxième république. Est-ce que vous avez se rappeler que bana bakendaka classe na sachet ya sucre ya kwilungongo bakanga belastique. Est-ce que vous avez soso que bato mosusu bakendaka etelo makolongulu na tango bino bokumisaka à l'époque tozalaka bien tokolikia tokoloba penza mingi te tolingaki bilili pe tomeka kotia mwa ba précision par rapport ya bandeko ye bakomelaki biso na internet komona po nini nesongi ya nzila sanganaki na bato ya PPRD te nesongi ya nzila azalaka ennemi ya PPRD te azalaka ennemi ya bato ya PPRD te soko pouvoir atamboli mabe lokola baza balakisi nzela bakoyebisa bango botambolaki mabe bongo soko basali molamu po mokolo mona biso ezalaki to souci ezalaka le 4 janvier ezwa esika na mboka oyo tomonaka misolo ezalaka mobilisé le 30 juin tomonaka misolo tomonaka toute une organisation pona le 30 juin mais le 4 janvier en tout cas tokozongisa matondo po tomekaki mpe kolanda na chaîne nationale pona mbala ya yambo babetise te puis tokamwe batie ndembo wana match wana ebetaka na 1959 matondo na nesongi ya nzila mosala eza kosalama bongo kalo oyo nyonso bosalaka yango te mpo nini nzoka na bilili vrai baimage vrai ezali ndenge loposo pembe baza kobeta masasi na nzoto ya bayindo mpona mbala ya yambo totali yango na chaîne mare na RTNC totangi esalaki biso mpenza kitoko makasi histoire ya Congo ekobetama na bana ya Congo la kamuta lumumba donc tokolikia côté wana to lever equivoque wana ya koloba nesongi ya nzila sanga te soko tokutaki drapeau ya MLC ya INC ya ba parti nyonso ya opposition et puis biso tokamwaki ndenge nini ezala pe kaka PPRD même na eteni ya pouvoir po toyebi ba parti politique ndenge bazingamaka na le 30 juin tokanisaki mokolo wana ekokai mpe kozala ndenge wana kasi tokamwe tokuti kaka PPRD mpo nini te tokosala na bango route ensemble te na yimika mpo tokabwana mpo biso tokoba ya biso mosala jeunesse congolaise esika tokoshite bozala mayele makambo ebele oyo etungisaka bomoi ya biso bakongolais oyo tokokaki mpe kotelema na nzela tosala marche to revendiquer tosala yango te mpe tosalaka yango te kasi soko eza mpo bapoliticien bautilize biso lokola babouclier bango babatami nsima na biso babimisi biso liboso wana batelemisi biso mbangu
mabota na biso ndezwaka perte tokomi lokola tango bakendaka etumba soko bakuti esika batie bamine antipersonnel balekisaka nano bangombe baleka mpona kodemine terrain baexplose babombarde nsima basoda bakoya mpona kokunda ndenge biso jeunesse congolaise toza utiliser mais fallait totelema bapekisi mituka ya ane 2000 te na 2005 ekota mais OCC apekisi te basoso epola ekotaka na mboka baarabe na mboka na bango masanga elangwisaka ekotaka te kasi awa nulle part au monde sucré eza plus cher koleka liqueur masango ekolangwisa na mesure moko ya 100 francs moto akoki akoma na kwiti wana eza bamakambo oyo tokoki kotelemela yango biso jeunesse congolaise mpo tolakisa ete toze jeunesse moko consciente wana totelemi te esika mondele alateli sous-vêtement na ye yo omonaki te bakangeli yo na ballon fulu baye babwakeli yo na yo oyo mboka oyo yosimbi bomengo ya mokili wana totelemi te wana tokoloba pe te po eza important te soki eza mpona bato moko baza koluka pouvoir olobi soki mpe bafandi na pouvoir wana batali mabumu ya bango na bana na bango nde tondimi kokenda kokufa me tozwa mayele te baoyo baza kosala epa na bango bachauffeur na bango babono na bango baboy na bango bafutamaka combien soko moto azali koganye 8000 et quelques dollars na parlement azali kofuta chauffeur na ye 85 000 apesaka ye 1000 francs ya mokolo mpona dilia bongo moto abongo atakomi président de la république tozwa mayele coup de chapeau na maloba yende tobendi penza suka ya émission na biso ya mokolo mwa lelo soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bopesa matondo mingi na tata kwaku basungaki biso kuna na eteni ya image mpo nini te na ndeko luzayadio oyo bayebaki bongo na kozala na eteni ya montage mpe ndeko ngala zumbu 9 lumière kuna na eteni ya regie finale tozongisi matondo tokutana bino na poso ezali koya mpo na manaka ya sika matondo mingi Yengo, atakondima patinete yengo, oyo pati yengo, moindo atana pati yengo, atakondima patinete yengo, oyo pati yengo. Peki kolo bango, eba tiniye, na batango badiagre.